doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et les ali émission moko dominicale oyo na salaka de façon que tous les dimanches bozoa émission moko ya version à la musique parce que toé bisaka bino que émission oyo à 5 minutes eza pas comme les autres. Les ali éveil patriotique bato bakotaka batala kandengai ba s'intéresse à na makambo nazali koloba nazali na invité te ke o invité o ya bengi pe batuna e o non botala ka César Ngadi Clébo tout le monde est d'accord. Donc boyebi émission o il faut bolandango lelo na bokebi nyoso na yebi ke émission na nganyo soit 5 minutes en tout cas bolandango avec intérêt à makasi mais o ya lelo il y a dimanche o dernier dimanche il y a mois ya mars 2026 bolanda yango penza na sengi bino bolanda yango vraiment na attention moko ndenge na lobaka très particulière bozonga te po ndenge batu musu balobaka César Ngadi mutu afati ba César Ngadi wana ba donc balobaka makambo afati ya malamu ya mabe balobaka te mais vraiment totalana boyebi esika to witi certes ongonyo surtout ezali bien te mais boyeba ke ceux qui bongolo balikambo ya mabeko critiquer critique constructive ezali na bamboka nyoso même na bamboko démocratie et banda kala ba pays développé na ba France na ba États-Unis d'Amérique critique ezalaka mena ndenge ya malamu lelo suko bozo critiquer makambo moko e banda depuis Kasavubu et leka na Mobutu muzeti lelo ezo simbate bokolo bango na marketé ke neti Fachi mutabandi yango neti masolo ya guerre nani yango akomi si guerre oyo na niveau oyo tokomi lelo ezali kosila banda Mobutu guerre oyo esila te nani yango atakutu Fachi yango olingaka baluba te atakutu Congolais olingaka baluba te ozalaki mutu afayulu ou bien olingaka UDPS te mais soki likambo ezali na minute oyo soki likambo ezali Fachi azali donc jusqu'à preuve du contraire azali na makila moko na biso azali mwana papa Tshisekedi azali mwana mama Marthe Fachi toyebi ndenga kola batik oyo akota toyebi ba master na ye donc toyebi ye pourquoi soki likambo balobaka le linge sale se lave en famille atakutu mabe yango ataku likambo yango ezali est-ce que okoki kotika Fachi okende vraiment okoma allié ya Kagame ya Kabila. Est-ce que vraiment okondima okende esika ya batu o bazoko bomma bandeko na yo ata yo zali opposant okoyi kondima yango jamais okoyi kondima yango bokoza na divergence na makamba politique par rapport ya économie en mboka par rapport ya social en mboka c'est normal mais oyo okomake okomi lelo ke Goma Mbasusu donc surtout ba combattant ou babanda ko fiotola mbanga 8 millions de morts okomi ko kende na nzela Goma okumisina Kagame botala kaka niveau oyo soit disant ba combattant soit disant ba opposant mususu parce que azali banda ya masolo tant ba okose na kati ya masolo bokomona oyo akomi ko loba donc on va pas se voiler la face boyebi batu mususu bazalaki et pas ya Kabila to boité politique so que changer masolo peut changer mais batu mususu bazalaki et pas Kabila babanda ko la même idolâtrie ba koma ki donc Kabila koma donc ma solo ya idolâtre le lo ba ma solo o ba komi ko bimisa ba komi le lo na sacré na union sacrée ma solo ba komi ko bimisa est-ce que ata ba tongo to ndimi ba on a union sacrée mais ba to na tozana ba on keba parce que le lo
ba Monique Kabila comme na souka parce que Kabila rozonga sous pouvoir te wana penza je mets ma main à couper sneza na bolo et puis Kabila ba yeba ke boyeba ke akoliama lelo ba Monique Kabila comme na souka ba changer langage to boyité ba misusu bazalaki ko sala na bango donc et pas Kabila parce que zali makamba mboka mais okoki ko sala na opé après ozalaki na opposition tout le monde a payé atteindre ba pays développé na ba France zalaki na opposition zalaki côté à gauche comme na droite mais zala na langage ya malamu ya flatterie auto zali ko mona ya ba traître surtout ba traître baza impardonnable yo zalaki vraiment awa ok ko préféré comme na nanga za na rien au présent bandolo babaza ba pantin akolo masole zali Kagame na Kabila. Le lot on fatia bando le bango batu bazomona neti ali seki le lot batu ba comprendre 5 minutes ezali wana pona yango moni na chik ba misusu ba assimilaka ba cours facilement ba misusu donc prof azo pesa donc bala moko azo comprendre on mona ba misusu ba les premiers bazarati ba l'échec bazalaka biso 5 minutes eza éveil patriotique to ko lemba binote to zali awa po na kosala de façon que batu balamuka yango na émission lelo vraiment na lobby na bino ba congolais bandeko na ngai bolongola boule ke o ngana za muta fachi o ngana za bo seza ngadi kutu ko landa te boyo kanga ezali po na intérêt ya mboka parce que o fachi beto azali ko sala et ko tikala na histoire na mémoire ya peuple congolais d'une façon indélébile parce que oyo histoire o fachi azo tonga na Congo présent mon côté à kotika la kosala yango boyeba esikato witi boyeba esikato witi tango fachi beton zo ki pouvoir bokasate ke Kagame na batu na ye Kabila wana parce que Kabila zaika apion batia na Congo po donc a satisfaka ma solo oyo Kagame azalaki nango yango bomona ki guerre ezalaki susute ezalaki na marko ezate parce que babando zo makambu surtout bazalaki donc neti Kagame azalaki na demboka Rwanda na Congo ye mutazo kumbela masolo donc sikoyo bo comprendre que Fachi aye wana changer masolo batumsu bamona ki Fachi tanga kotaka yaki na ba marque les corbeaux les renards donc tant que fromage peya baki fromage a changer esprit à cause esprit à la musique yango bomona ki Fachi ça qui approche na bato pour comprendre parce qu'avant bobunda bien il faut comprendre technique à mutu avant bobeta match bien on monara entraîneur azotala technique équipe wana okoyaka ngulu maka boté bona bo Fachi aza grand stratège aza fin politicien mais si tout le monde est d'accord va comprendre que Fachi aza jeté parce que ma solo Fachi marque comme ici Kagame kiol eza jeté pays nyoso siko Congo to zongeli respect na biso ba pays nyoso tout ezali ko respecter biso grâce à Fachi Beton tokoza su ba umbu ya Kagame te ya Rwanda te grâce à Fachi Beton na ko tchela bino na kati ya émission oyo bota la présidente de la République boyebi ke awiti ko zonga avant-hier azonga déjà depuis le 28 azonga na kisasa boyebi azalaki na kuna na Bandundu ville pour na conférence ya ba gouverneur ba province profitaki parce que président Isekatu azali musala et continue kaka. Donc, à profiter qu'il y a un chef coutumier, beaucoup yoka président de la République, Marc Asololi, donc Ngwakabeti, donc ils ont jeté à Zolbaneti Bisso. Bah, mon susu, donc, moi, n'a qu'une carte moutakolo, bango, puis donc, Congolais, kara, des souches moutakolo, bah, moi, on a beau, quand il est président à Zosolola. Azo sola ndenge biso to beta boyo donc président so bo so ane de bo so ane ndenge biso to sola. Ozo comprendre penza oyo ndeko na ngai siko nazo tiela bino boyo ka président de la République Marc Asololi na ba chef coutumier donc boko comprendre parce que naïf salabino na mboko mutu aza bien informé que président de la République azate po batu mususu moni na tozo président ya mastate ya mutu bovanda kine na Belgique mutu bondoko tambolane akoma président donc tozomona on dirait kazaka ndeko na président na biso azali président le mieux gardé d'un côté ya ba service na ba sécurité azali président oyo aza défaté botalaka niveau oyo akomisa Kagame eza jeté Kagame zaika yemote Kagame azalaki na ba européen azalaki na ba américain azalaki na ba asiatique azalaki côté ka minéré na biso na ba prix moko boya bien
et pas ya batouana donc il y a bandaki ko traiter masolo ya ba minéraux na biso on dirait witaka na Rwanda. Lelo président de la République na biso Fachi Beton a vidé Kagame. A vidé Kagame, président de la République à ça le bango na top Congo. Batu ba monaki neti azo sa liseki na zongi selibino parce que biso boyebi ke na archive to ça na raté na zongi selibino. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Parce que le président Ouassali Ezali azarté ayebaki masolo azo ça la présence ça le bango donc yé azali et rataraté soka kutelina mutu donc il faut à pesa respect à boulele donc présent mingi bato quand ça pas présent azali donc faux timide ozomona netika neti yuma moko ba azo boulele mokolo ako boulele otina suka zoli décision ya ye rataraté nazo yo ki sabine bokana idolo ye moko président de la République alba ki soki ayebi mutu. Donc, pour comprendre ma camonaye, il y a rataraté. Bien mon président de la République. Et moi, surtout, ce que j'ai comme, je dirais, don, c'est de vite connaître les gens. Quand je connais une personne, j'essaye vraiment de mieux la connaître, de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Enfin, j'ai toujours eu ce don-là, de très bien connaître les gens. C'est pour ça que beaucoup pensent que je me fais avoir, mais en réalité, non. Parce que même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, oui, moi je sais qu'il pense ça et je sais à quel moment il va déchanter, quoi. Donc voilà, donc je me trompe rarement, mais je... Binomoko Boyoki, président de la République, philosophie naïe, idole naïe et ratakate. Donc, ça très bien éduqué, donc vraiment bien éducation à Malamou. Donc, pour beaucoup de gens, quand ça soit présent, présent à moi en femme. Présence à moi, il y a ministre, il y a premier ministre, il y a PDG. Donc, Azali a Kola et Sika a Malamu. Azate que ceux qui marquent ni nango donc Azali Yumate a Timba. Donc, ceux qui a boulé le tina souka soka zelio siko donc décision à Cléboé Goratete. Donc, tout Tchélibino Boyoka, président de la République, n'a soli pour Batumsous Bazo ma solo Oyo. Il y a S, on dirait l'Iseki. To Witimu Sika et puis président de la République Masola Osala. Ça les a deux fois ceux qui j'ai donc président Belabalekana et donc Binomo Boka le discours Oyo présent à Betty devant le chef coutumier à Timbisi Bango donc erreur était parce que Banguna ya Congo et Zakaka ba Congolais Bango moko. Bana ya Congo. Oto bano kanisake baza bakonzi ya Congo bazakinde bapaya bazosaela bapaya musala po baboma bana ya Congo. Po bazwa biso na boumbu makambo boza komona ezosalema na est ya mboka na biso ezali par hasard te eza mosala ebanda kala ezalaki na relais na kati yao bato tozala kokanisaka bakonzi ya mboka nzoka nde bango nde mutu bazozwa mitindo oyo ewuti kuna po basalaka bana Kongo mabe yango nasengi na bino bofungola miso pe boye bisaka bana mboka nyonso baza vigilant mouvement nyonso ya suspect bokomona ezala epa ya congolais ezala epa ya mopaya bo signale yango na bakonzi batala ndenge nini bako kende nango de sorte que to batela mboka na biso ezui sikoyo nzela ya développement nango yango bozali komona agitation ya bato yo ya misala mabe o balingai kozala kanga biso kaka na boumbu yango bozomona agitation mokonzi na bango nde o Rwanda wana o bozomona ndenga aza ko sagite azwi kipelekese azo koma koloba lokwa mutu aliboma Sagisse bino moko boyolanda boyoki ngwaka boyoki lingala au président azobeta netka biso abiso bomoni Kagame komi ki pelekese botala marque c'est mutu lokola donc Kabila koloba ki pelekese buzuka azobeta masolo mais en tout cas bolandi yango donc tozala prudent ils a deux fois
Donc mboka na biso ewite ki musika bo boule ka banda bakangi ba fiti oyo na armée na biso botandeki to komiko récupérer ba ville nyoso tout donc zalaki ba traître mutu bazalaki koteka donc so to sala idole na biso mbala mo ba teke mo pa Kagame bo boule niveau oyo infiltration to zalaki nango donc so na vandi penza bonga na boula penza chef d'état-major eloko na chiwe wasala elongo angate donc so na boule na bia fatia za mwana nzambe chef d'état-major fitiol traître. Amen. Batumi bale. Mtu aliboso nzambe. Na koti ko sala ba erreur nyonso ya mokili. Mais ko trahir nzambe. Amen. Yami bale papa. Béton. Amen. Amen. Béton. Fatih. Président. Jamais. Jamais. Maman, tata wana. Na manda moko. Na manda moko. Amen. Apesi ngai 3 étoiles. 3 étoiles. Apesi étoile liboso. Attendez te. Apesi ami balé. Attendez te. Apesi ami sak. C'est bon. Jamais. Wana, soki okosilika, je m'en fous. Amen. Toi, papa, à côté de ça, j'ai un de brigade. À côté de ça, j'ai un de brigade. À pomper mon corps. À pomper à mi balé. Non. À pomper. Et puis à tout, est-ce que ça a mon sous ya d'habitude derrière sous. Derrière tout ça. Mais tout le gars est sous lui. Moi ça aussi la foule. Mais tout le gars. Ce qui a laissé cravate. Et ça faut dans zambé naïe. Amen. Même matin oyo koyoka matin ya oyo asiliki na koyebisa ye papa je m'en fous asiliki ya pardon nano po tozabat il équipé na église azoteya l'église oyo nzambe azopesa exemple ke akoki ko trahir batumi balete nzambe na fachi lelo traître do fachi aza mwana nzambe aza na motema donc po fachi barate ba chiwe ya baza batoko bare bango mbala moko sans jugement kutu sans masolo sans procès mais boye bake na justice militaire ba barara batu ba chiwe wana faut ba bare bango donc bino moko bolandi vraiment ezali makambo tozwango au grand sérieux ata kutu ndenge nini ata kutu likambo yango eza ndenge nini facha za ndeko na biso tosisa yango biso moko na minute oyo lisasi ekipaka parti politique te ekipaka ekolo te pays na biso soki facha ayaki te mais pays na biso esila neti savon ndenge esilaka so ozosokola savon ndenge vidar eza deux fois te donc nzambe alingi Congo nzambe vraiment aponela biso fachi na boulaka ke soki vraiment président mosusu ayaka donc tongoki continuer kana système wana parce que batu to comprendre ngo siko mais tant Kabila azalaki masolo e bandoko leka 4 mini ye na Kagame to bandoko comprendre ngo tant Facha ye a reverser masolo to komona profondeur ya ki fiti profondeur ba traître ba côté botala ka donc na armée donc to zubul boule comme pas Kagame mais guerre ezalaki guerre aussi la té bomoni Kagame a commis tu cœur le bobi okindeki mo Facha lobi a commis qui peleke se bilobela parce que a commis na suka to ebisi bino guerre oyo ko vider guerre oyo ezali ko vider Kagame a dernier clé boa ake na gauche azana ngwa ake na droite azana ngwa ya liboso azana ngo
donc maye lesilié Fatia yebisaki akovidese bato bamonaka on dit c'est qui Fatia yebisaki ke akovidese et puis bomoni ndenge avidese Kagame donc atalaki bo Fatia bulaka na moto avant bunda na moto il faut bouler Fatia tête Kagame azayuma na timbeli na oprouver siko ya Fatia ratarate bino moko donc boyuti kolanda oyo Fatia lobi na ba chef coutumier ezali po na congolais nyo surtout esika nyo surtout ezali boye bake bitumba oyo moni ke so muto akomi na suka ebike donc éviter donc a daye na yo benini allez akomo signer donc siko ya ono zomona ke bakomo signer na makapri tandela botala kaka bato mususu o akotaki boye o ba et puis bato mususu o ba pesa ke 50 chaba o ba pesa ke 100 chaba fola randeng wana o trahi mboka no likola 50 000 likola 100 000 nzambe nanga omona poto ba chiffre mususu oza na poto bobanga rango mais awa na kin ba chiffre ba mbongo mususu donc so zo yo kango zo mwana neti ba sa liste ki mais omona ngo on pas en liquide omoni yango donc deux fois te o ba o corrompre na 50 000 awa 50 000 100 000 et la folar hein et folar donc vraiment ezali mawa mingi siko to passer na rubrique na biso ya RVA News oyo ezali société munene oyo président de la République a pesi yango a confirmé yango que Louis Blaise Londolé Lokoi DG a continué musala parce que amonaki intérim a sala ki masolo a sali donc bako pesa yango na mutu mususu te marque na epsaki bino bozala déjà ko sepela RVA na ebité bino moko bomona boba César ngadi ou bien azokote la master na Louis Blaise ngai na ebisi bino nazali awa nasalaka be mission po na Fachi Béton soki na komi kolobela RVA lelo c'est que na yebi makambu Louis Blaise akosala na yebi makambu Louis Blaise Londolé DG Louis Blaise Londolé akosala bolanda rubrique na biso na moment oyo tosali table rase soki mwa kokoso to mwa likambo ezalaki entre biso tobwaki yango kuna na frevo tosangana mpo tosala mosala oyo tata mokonzi ekolo apesi biso toyokisa ye soni te tomatisa RVA ekende liboso naza koyebisa mpe naza kobandela na kobeta se te koyebisa bandeko nyonso ya RVA place bazali likambo moto na moto kote bino nyonso boza bana ya ngai porte na ngai eza polele so likambo ezali boye tosololi po te tobongisa entreprise na biso ekende liboso eza bongo te na rubrique Nabiso ya lelo ya RVA News vraiment avant na développer yango na koyebisa bino lisusu comme je vous ai dit dans ma précédente émission directeur général Louis Blaise Londolé Lokoi aza ouvert na ba critique na bino suggestion na bino observation na bino pour RVA ekende liboso parce que aza mwana poto azali na esprit mususu parce que bato mususu ba kritikaka bana poto mais biso to vandia na kisasa mwana oya poto aza na esprit moko mususu dorénavant mingi boyebi ke RVA et Geraba aéroport nyoso to ya mboka na biso aéroport ezali vitrine na mboka soki mutu muso aye akoti même pas na ville soki na aéroport bayambie mabe akotika na image ya mabe ya mboka donc bino nyoso tu oyo bo frikataka aéroport andili ou bien ba aéroport mususu parce que Louis Blaise azali mokonzi ya ba aéroport nyoso tu ya mboka na biso c'est lui le numéro 1 soki bomoni eloko moko eleki malamu te bayambi bino mabe basengi bino mbongo ou bien likamoko ezali malamu te bo bomba yango pona bino te bo komela ngai na numéro na ngai ya WhatsApp wana bozali komona na numéro na ngai ya kino bozali komona bokomeli ngai parce que bino parfois donc bozala na possibilité ya retoucher ba mikonji ya RVAT plus particulièrement DG
bokomeli ngai yango bokozwa réponse et puis bokozwa solution na kati kaka émission na oyebisa bino moto akomelaki ngai boye basalaki boye oyo elekaki boye tozwi solution yango botala mbano ou bien révocation ou bien suspension ou bien solution ezwami mpona moto asali mabe na RVA. RVA donc avec DG Louis Blaise Londolé image na mentalité à bato basalaka na aéroport il faut changer to voyage ebele to mona na bamboka msu to mona bato ebele ebele na aéroport te bisenga tsenga donc pourquoi na mboka na biso ko kozala te to baté ba aéroport oyo ya poto ya pays africain ba pays africain to mona ndenge fonctionne pourquoi biso ekoki kokoma boité mais avec DG Louis Blaise Londolé beaucoup vivre oyo bomonaka na mikili ya poto bien na bamboka misusu na ba aéroport misusu ekosalama na mboka na biso na kolekisa bino donc témoignage oyo il faut ekoma ebele témoignage ya mama moko oyo azosepela na accueil oyo azwi na ba démarche oyo asali po abima libanda ya aéroport azosala comparaison avant DG Louis Blaise Londolé koma na minute oyo Loko Londolé Louis Blaise a commis na esika wana boyo kabino moko mama oyo ati mai na monoko te tobeti milolo 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 zéro tracasserie na aéroport tour en tout cas bandeko na biso baza na aéroport boyoki mpenza mitindo ya bakonzi na bino parce que banda kozonga kosalela aéroport première fois ezala zéro tracasserie na baniveau nyonso côté à visa pour tracasserie à la mais côté au vaccin au bagage au bimana bagage na yo zéro tracasserie donc bravo bino moko bolandi ba témoignage boyo soki komi ebele et kozala esengo parce que niveau oyo parce que donc tout se voiler la face te tout ça la fine bouche te niveau oyo aéroport na biso et komaki na éviter quoi na éviter mais avec DG Louis Blaise Londolé naïb sabino bozala déjà kosepela boyebi ke po na kozala na position moko favorable kolongwa définitivement na liste noire oyo aviation civile internationale na abrégé OAC etiaki aéroport na biso mboka na biso par rapport à avion na biso par rapport ya sérieux o ezalaki te na aviation na biso civile mais sikoyo boyebake RVA ezali ko ici aéroport ya njili na standard moko international Louis Blaise Londolé DG ye moko atenaki personnellement aya na aéroport ya njili ko réceptionner ba équipement mondialement reconnu matériel moko de pointe pour na ko contrôler filtrer ba bagage ya ba voyageurs nyoso wani zakaka po na sécurité na niveau ya aéroport boyebi na ba mboka bapaya depuis masolo ya ba bombe donc ozala nani boyebi soki osali checking esili po kende na salle d'attente mata na avion au matin na satellite donc ba couloir oyo memara na avion boyebi ba contrôle oyo okoleka nango ezali jeté donc biso awa na aéroport na biso il faut ekoma na sérieux wana yango wana avant audit oyo esalema audit ezani ta enquête moko boye donc ya ba expert moko ya libanda bakoya entre les 18 et les 30 avril pour na kosala yango batala ki soki aéroport na biso vraiment ezali donc na ba condition oyo ezo permettre que ba voyageurs bazala na sécurité ya libela ke soki mutu azwi avion azala na kobanga te ko permettre biso donc tozala libela libanda ya liste noire wana permettre pe ba avion na biso boyebaki avion na biso Air Congo et qui déjà Afrique du Sud dans Mikologoya donc Air Congo na biso ezonga kokende na poto donc est tombé bien audit wana Ergo Salama donc bah okuta déjà matériel oyo ya sika oyo ya technologie donc ya mikolo yo
oyo bakotia na aéroport ya Njili pe na aéroport ya Luano kuna na Lubumbashi. Biloko wana eza na kati ya ba aéroport nyonso tu ekoti na masolo ya standard international. Donc tolakisa bino botala DG Blaise Londolé azalaki convalescent bato bayebie donc période wana azalaki vraiment convalescent mais atenaki akende aéroport parce que zali neti donc bébé na ya botami asalaki nyonso soki matériel wana ye awa na Kisasa et comme na aéroport na biso ezali grâce ya ye moko DG Blaise Londolé Lokoy. Bino moko botala na ba image. Acquisition de nouveaux équipements de sûreté, la République démocratique du Congo se place désormais dans une position favorable pour sortir de la liste noire de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Ces équipements-là nous permettront de contrôler et bien filtrer les bagages de nos passagers. Et en termes de la sûreté en général, ça permet à ce que tous les voyageurs puissent voyager paisiblement dans les avions. Aux côtés des spécialistes de la société HTDS, distributeur officiel des équipements de sûreté des marques Rapiscan, mondialement reconnu dans le secteur aéroportuaire, la Régie des voies aériennes RVA a réceptionné ces matériels de pointe. Une partie sera acheminée vers l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi afin d'améliorer la qualité des services sur place. Toujours derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je tiens encore à remercier aussi le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et des enclavements. Et aujourd'hui, nous avons nos équipements qu'on attendait. Ce ne sont pas des équipements qu'on trouve à l'étalage. Ça prend du temps, il faut le fabriquer et ça peut prendre encore beaucoup plus de temps. Mais nous nous sommes vraiment battus et les équipements sont là. Nous disons Dieu merci. Ça nous permettra de faire face à cet audit. Entre les 18 et les 30 mars 2026, l'OACI procédera à un audit des aéroports de Kinshasa et de Lubumbashi. Cet audit sera déterminant. Il pourrait marquer une étape historique pour la RDC en ouvrant la voie à une meilleure intégration dans les réseaux aériens internationaux et renforcer la confiance des compagnies étrangères. Bino moko boiti kolanda oyo DG Blaise Londolé Lokoy alobi ba matériel wana ezali pona ko contrôler ko filtrer ba bagage ya ba voyageurs batala soki biloko mabe eza na kati mais technologie évolue aka technologie donc ezali ba oyo tozala ngwana eza bien mais komi ya marque kala biloko mususu ma ba détecter ngo eza te donc wana penza et vous penza un standard moko international donc et que permettre pe tant ba osala audit entre le 18 et le 30 avril wana donc ba wana penza ba romona ke aéroport na biso et komi penza aéroport oyo ya sécurité moko ya makasi et que permettre ba voyageurs bazala vraiment à l'aise na kati ya avion à contrôler ba filtrer ba bagage et les cas na marque ya malamu après wana na ebisi bino ke DG Blaise Londolé ko ya na moto ya kosakana te bon zala déjà ko sepela na ebi o ngana za koloba botala bino moko après 60 ans aéroport ya Bunia aéroport à Bunia ba mona avion te donc tant ba mona avion kiti donc bazo otala ngo on dirait donc eloko moko donc et aéroport za pona ba avion mais 60 ans ba mona avion te ba yoko mona avion donc ba petit porteur te ba gros porteur et kiti na Bunia et sengezalaki kuna ya kosakana te aéroport wana depuis 60 ans donc bah mon avion était aéroport ezalaki de bané que existait grâce ya DG Blaise Londolé Lokoy aéroport à Bunia bah avion ya minene bah petit porteur était bah avion à Gaïa et bandiko kitakuna botala binomoko na bilili.
donc bino moko bomoni makambo tozolakisa bino na RVA News ezali ba masolo ya kofondé te ezali tolakisi bino preuve donc vraiment yango wana tozalaki nango na ba news na biso ya RVA mais en guise de conclusion avant to kanga rubrique oyo na lingi susu na yebisa bino que DG Louis Blaise Londolé azana besoin ya ba congolais nyonso tout parce que mingi ba voyage rapé toujours ba ya kaka na masolo moko négatif au aéroport batu batondi ba barrage nanga boye bazo senga biloko mo ba compliquer ka batu na aéroport il faut to lo bango pe ya solo ezalaki ndenge wana mais masolo wana ko zala susute avec DG Louis Blaise Londolé donc dorénavant ceux qui ozui mi kakatanu o basalio eloko moko etanga misala manakati ya aéroport andilité ou bien na aéroport mususute ceux qui okoki kozwa kombo muto na ozui ou bien expliquer biso masolo na ndenge lekaki parce que tokoki ko condamner pe batu sans preuve te ou pesi biso ba preuve ou prouver biso komela biso na kati ya 5 minutes komela nga César nga dit ba numéro na ngeza wana WhatsApp na ngeza wana o komeli ngai to faire remonter on a DG solution ekozwama réclamation na ekotikala na mo PPT kaka boye okozwa solution donc vraiment tokomi nasuka ya rubrique na biso RVA News ya lelo. Na moment oyo tosali table rase soki mwa pokoso to mwa likambo ezalaki entre biso tobwaki yango kuna na fleuve tosangana mpo tosala mosala oyo tata mokonzi ekolo apesi biso toyokisa ye soni te tomatisa RVA ekende liboso naza koyebisa mpe naza kobandela na kobeta se te koyebisa bandeko nyonso ya RVA place bazali likambo moto na moto kote bino nyonso boza bana ya ngai porte na ngai eza polele so likambo ezali boye tosololi po te tobongisa entreprise na biso ekende liboso eza bongo te. Merci donc witi kosi sa ba news na biso ya RVA siko tozongi na émission na biso boyebi sujet ezali kolamusa conscience ya peuple congolais boye bake to witi musika vraiment boye bake o Félix Antoine Tshisekedi azosala ngopo na intérêt ya mboka azosala ngote po na ye moko Félix Antoine Tshisekedi lelo soko azate akotikela mutu oya ye mboka ya malamu ezate oyo ya heritaki na Kabila oya ko ya après Félix Antoine Tshisekedi ako hérité mboka malamu mais boye ba ke Félix Antoine Tshisekedi azana mission divine ya mboka na biso nzamba pesa ye il faut ke nango tina suka soko asisi yango wana nde akoki kotika pouvoir na mutu mususu mais oyo kutu bazo boule ke soki marque nini donc bolongo la kutu boule parce que Félix azanan et puis Félix akoki kotika pouvoir te avant Kagame il faut longo avant Félix Antoine Tshisekedi sinon te tozongela boumbu susu ya Barwandais donc tozali ko s'acheminer vers la fin ya émission na biso mais tokoti sikoyo na ba pub ya ba partenaire na biso bobi ki tozu partenaire ya Sika oyo azali koteka ba produit anti cheveux blancs bobi ka soko kati coiffe ba cheveux eza mission moment musu koto pembe koto mwindu donc solution ezwami bokoki pe ko commander yango sur site internet directement ou bien bolandi publicité ba numéro nyoso tout ezali ba adresse nyoso tout ezali donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Voulez-vous vieillir avec les cheveux noirs même à plus de 80 ans? Si la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne adresse. Car la crème hortensia, la pommade hortensia, le savon hortensia et les savons Zizi sont la solution pour parier à ces défis. Pour le point de vente, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour plus d'infos, contactez le numéro
les adresses e-mail et le site internet Ciaptech. L'apparition de cheveux blancs est l'un des soucis majeurs de beauté, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les premiers cheveux blancs sont difficilement acceptés chez certaines personnes et génèrent souvent un état de déprime, surtout chez les femmes et chez ceux qui à 30 ans déjà ont des cheveux blancs. La crème Hortensia, la pommade Hortensia, le savon Hortensia et les savons Zizi sont des produits anti-cheveux blancs et anti-barbe blanche faits à base de plantes naturelles. Ils sont utilisés en prévention pour empêcher l'apparition de cheveux blancs et comme remède pour faire disparaître les cheveux blancs déjà apparus afin de restaurer la coloration naturelle des cheveux comme au jeune âge. Pour le point de vente, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour plus d'infos, contactez les numéros, les adresses e-mail et le site internet Ciaptech. Nourrissent les cheveux en profondeur, hydrate, revitalise, adoucissent, protège, élimine les pellicules, préviennent la chute et promeuvent la pousse des cheveux, tout en un seul produit. En plus de cela, le savon Hortensia lave et nettoie les cheveux en profondeur. La crème Hortensia, la pommade Hortensia, le savon Hortensia et les savons Zizi, c'est la solution. Ces produits, c'est la différence. Pour le point de vente, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour plus d'infos, contactez les numéros, les adresses e-mail et le site internet Ciaptech. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Azali ko recommander bino ko télécharger application moko et ko servir bino ko sala ba transfert ya mbongo à partir ya Europe bozotinda na bato Afrique boyebi ba transfert wana nyoso tout donc Western Union MoneyGram Ria pour ne pas faire leur publicité ba frais ezalaka mais oyo ngai nazali ko recommander bino ezalaka na ba frais te kombo na yango tap send ba frais ezate na zoye sabino donc nga na salela ngo ba frais ezate et puis avantage nango déjà ba frais ezate obima na ndaku te o salela ngo partir kaka ya ndaku na yo via internet via téléphone na yo donc na téléphone na yo kaka otindeli mutu azali na Kisasa soko zotindela otindeli mutu $500 $100 ozana ba frais na quantité otindi yepe directement awa ako se déplacer pété akozwaka téléphone na ye ake na coin na ye abendi mbongo ezakuta makamute ke o identité o boye ezali na masolo wana nyoso tuté eza vrai cop mais pour pe bo bénéficier na avantage mususu kuna il faut tia code promo okomi César 3768 wana eza code promo oko bénéficier na $10 na kati de so ngotinde la mutu 100 au tinda na okaka 90 babagi selio $10 à partir il y a $20
dollar ya envoi tap send au télécharger ngo na bino avantage nango ezali okobimate au sala ngo à partir ya téléphone na yo et puis ba frais ezalité donc na sengi na bino nyoso tout bolanda ka 5 minutes bo télécharger tap send pour na ko sala ba envoi na bino ya mbongo. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo toboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia se mambo Galaxy tozosala mpana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Vous êtes à Kinshasa et vous cherchez une agence immobilière fiable, professionnelle et expérimentée. Oracle Business, votre partenaire immobilier de confiance, met à votre disposition une large gamme des services, vente de parcelles, concessions, fermes, maisons et même de voitures, location de maisons, appartements, bureaux et véhicules selon vos besoins, conseil immobilier personnalisé avec des experts certifiés du domaine, gestion immobilière complète pour particuliers ou entreprises, et un service d'architecture pour vos projets de construction sur mesure. Chez Oracle Business, Nyon Suizé à Koteka, sans exception, tout est à vendre ou à louer selon vos projets. Nous sommes situés au numéro 338, route Nzolana, quartier Lukunga, dans la commune d'Engalima, référence arrêt Parc Délai. Oracle Business travaille en collaboration avec Imo Congo Hôpital, sous la couverture du ministère des Affaires foncières, garantissant des démarches légales, sécurisées et transparentes. Visitez dès maintenant notre page Facebook Agence Oracle Business Mapango Yakoteka. Oracle Business, l'immobilier autrement. Bino moko bowiti kolanda on ezali partenaire na biso ya sika oyo azo tekela bino gamme nyoso tout ya ba cheve ya pembe parce que batumsu bazana na solution te yombo ou bien marque ni waneza naturel donc soko tiango libela cheveux blanc pour bimawe ezali passe donc biloko nyoso tout oyo biso to legisaka ya ba partenaire na biso na côté ya publicité ezali bana mboka donc tout ça la masolo bana mboka na epsa bino ke bana na biso to boti na poto soki ba koti kelasi ba kokota kelasi moko ndele eloko mundela azali kosala mwana na biso pe akoki kosala ngo akendeka kelasi na ye donc vraiment après ba bande annonce ya ba partenaire na biso tozali sikoyo ko s'acheminer vers la fin ya émission na biso donc vraiment nazali koyebisa bino tozonga batu ba rwandais bakoki komonela biso boyete tocha présent na biso maboko présent na biso azana mission oyo nzambe apesi yeso ki bapesi yo mission et okendeti na suka to fongola misu bomoni bino moko message au président de la République apesi
ba chef coutumier oyo na Bandundouville eza pona congolais nyonso tout boyeba esika towiti boyeba esika towiti totia maboko na président na biso soki likambo ezali tosolola biso na biso ba congolais bozonga batu totika esprit wana président de la république aza na besoin ya vigilance ya peuple congolais nyonso mais tokomi na suka ba rwandais bakomi na suka Kagame bomoni akomi bilobela eza pamba te bobando ka Kagame te na l'air Kabila azali ne pepele sikoyo asuki Kagame asuki. Donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobara. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir à vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Avant tout banda ba remerciement na biso nazali ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na Neftali Yala. Na Neftali Yala. Ali chroniqueuse o abanda nga depuis Kleboa et Banda depuis Suko tozo kende ba 20 ans yango azala toujours fidèle nangai na ele kaki malamu na ba journaliste et tout nga azali parmi oyo tilelo azala fidèle nanga to solo la kanaye donc vraiment petit nanga yo mo yebi Erosimba yo mo ka yebi donc na yebi anniversaire le kaki malamu donc une fois de plus bon et joyeux anniversaire Neftali Yala. Siko tokoti na ba remerciement na biso oyo ya lelo boyebi ke ba remerciement to bandara toujours un honorable Jean Moutala na Londres, honorable Jean Moutala na Mwasi na ye na Londres toujours José Kano qui Kakamene l'ancien Bogard José Kano qui Kakamene toujours na Londres, Olivier Massamba na Mwasi na ye Olivier Massamba toujours na kati ya Londres. Maître Weramukuna, maître des maîtres, Sakanozu Mwambe, maître Weramukuna, merci na bidonyo surtout na oyo bosala rapport na 5 minutes avec César Badisikotoke, na kati Espagne pour na repesa. Vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu, vrai chéri na kosakate bino moko bozali komona toke siko na kati ya Paris pour na repesa vienne nga ya mayele. Le vieux Bob, président Bob Massala na mwasi na ye, président Bob Massala. Le nouveau marié, merci, viens à surtout ça la rapport na petit na yo. Soki totangi viens nga vie Bob Massala bazami balé na robot sanate Doudou Pongo, vie Désiré Pongo. Ba vieux Basimbi Masolo ya petit na bango Désiré Pongo le faiseur de politiciens. Merci à trop, toujours na kati à Paris pour nous repasser mon cousin préféré, le Parisien Stéphane Jocol. Stéphane Jocol, Yomoruka Oyebinde Tosolaka. Donc, Zala na yokal, mes dossiers et aussi là, donc toujours na kati à Paris, tu repasses en beauté, na petite sœur propre, Agnès Mababa, Tchaka Mabolongo, assez pour nous ressembler la pour Namboka, continuer toujours kotikate parce que Bandoki, Bazali et Belito. Qu'est-ce qu'on a kati Afrique du Sud pour nous repasser sa petite frère propre, Oyabenga Rangai, tout le temps comme la Rangai, donc vraiment pour nous retourner à santé, nanga, ceux qui n'a bien, donc vraiment, et que nanga na kati, Yamotema Roger Bamba, Namosina Roger Bamba, merci à trop, toujours en Afrique du Sud, repasser les témoins oculaires. José Batessa Ekila, merci à trop. Fliko tokei na kati ya Benin azali na kisasa pona kopesa petit nanga Saolo, Jijimbele petit nanga Saolo, wana bazaba petit nanga o bazwa formation na vie na bango donc wana za donc ba staff na ngai donc ba petit nanga donc soko yeba ko expliquer OK grand prêtre César Ngadi donc toke sikoyo na kati ya lola pona opesa putu de ya lola petit c'est propre merci à trop toke siko na kati ya Suisse pona opesa les philosophes Eddie Edo na mwasi na Eddie Edo ye ata aza d'accord na yo te na likamoko boye ndenge boko solola na ye ndenge pe ko développer ngo ozo sentir que azalaki pe azali mutu ya mayele na chik ayebaki vraiment ko sala dissertation donc na kati ya Suisse. Une fois de plus, merci à trop le philosophe Eddie Edo na Mwasinaï. Oui, awana kati ya Congo, plus précisément na Bandundouville, où ils allaient vraiment na kati actualité. Donc petit nangai le financier Disti Ebuta, merci à trop nanyo surtout au salara
pour Navienao na 5 minutes avec César Ngadi. Donc ça sikoyo mbote ba remerciement na le caméraman VIP Mika Lusala, le caméraman VIP, merci à trop. Na news surtout vraiment au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tozongi lisusu na kati ya Paris pour na repesa Shai Mukenge Shai wa balenge la mon voisin Shai Mukenge Shai, merci à trop na maman na biso chala, merci à trop na news surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Boibito Sukisaka toujours na Dokotolo na biso na kati ya Paris. Jean-Paul Djamba Kaoudi, merci pour l'émission. Nous parlons santé. Au Salarapo, dans 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes dominical que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe a vraiment ma solo Nambuchu Tona Dikos. À très bientôt. On doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément